bayaki bongo ebele liboso ya lopango ya Institut Français ya Bukavu pona kolakisa nkanda na bango na likambo litali maloba ya mokonzi ya mboka Rwanda oyo alobelaka ete makambo ya massacre to bobomi ya bakongole esalemaka soki mokete. Lelo tokotaki na marche pote tolingaki to accompagner Dr Denis Mukwege pour ya rapport Mapingi. Omoni ki rapport Mapingi eza rapport eza vrai, mais na niveau ya France poza moi journaliste en France moto aboya ki rapport Mapingi eza rapport ya serete eza ya lokuta, alors que biso lokola ba acteurs sociaux ya société civile tolobi ki rapport Mapingi eza ya vrai pote babomaki bato na Congo so okoti ba côté moko ya Burego okoti côté ya ba Kasika Kanyola okuta bakunda ata bato viva, alors que biloko wana nyonso etindi to marché na yango bakambi ya société civile ya Sud Kivu batelemeli malobali yango mpona kolakisa ke massacre ya bakongole ezali likambo ya solo mpe oyo ekosala mpasi mingi na mitema ya bakongole. Basengi bongo mokambi ya ekolo ya Rwanda asenga bongo bolimbisi pona maye alobaka tozo senga rapport wana elandama na bosembo ne tozo senga na communauté internationale tozo senga na bana mboka nyonso biso nyonso to mitia elongo po to landa tina suka ti mokolo justice ekosalema pona bandeko na biso o bawaki na ba bitumba oyo esalamaki. Na milulu ya lelo babakisi koloba te banso bakobisa bobomi ya bakongole na este ya Congo bamema bango epai ya bazuzi po mitema ya bakongole ekita. Uta Bukavu, Ernest Mwero pona VOA Lingala.